Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne. Merci de la confiance ainsi que de la fidélité au Bopé Sarabiso dans le meilleur de chaîne où Ezali, la chaîne qui vous ressemble. Tant qu'il y a versement, il plus capital et où édifié Msungana yo lelo na émission lelo. Tant qu'il y a Psaume chapitre 27 verset 10. Alors bien, car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel m'accueillera. Ça veut dire que ils ont un moutou moro talangai, papa, maman. Ba abandonna yo même bande quoi famille ba négligea yo mais le long na lina yebisa yo il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu fidèle ou andimi ko yamba yo peu importe il y a ba regret surtout il y a ba rejeter nyonso bande ko basala ki o mabe mais nzambe wana ndimi ayamba yo siko na moment oyo pesangara motema na yo na émission lelo mototo yambi Zambalola a mouvé na kati na yo pour que ça soit les shows. Merci à Papa Chikimukade pour nous faire confiance pour nous avoir la présentateur na émission Lolo Auto Bengi Police des Stars. Pourquoi Police des Stars? Police des Stars est émission Oyo et Yambaka seulement des hommes de Dieu au Bazali affirmé pour nous recevoir peuple de Dieu bayeba ko vandisa makambo nzambe na kati na bango yango to bengi bango bastar. Oui, parce que tu as servi en Zambie. Bible le bien, Moussa in Nzambe a mérité un double honneur. Ce qui chef de l'État a un honneur. Au bon à combien plus forte raison, Moussa in Nzambe. Il y avait un moment, na Kati, il y a un mot qui Babylone, roi. Amona ki vision mais vision amona ki abane komiye bate ndenge nini na ko déterminer yango bakene au luka Daniel pour que Daniel animbola vision au roi monaki songe au roi monaki pour que Talisa ba. Ça veut que yango tu as une émission Police des Stars avec des serviteurs de Dieu au baza pression Zambalola a mouvé na kati na bango pour que ba nimbola biso peuple de Dieu toyeba komona monene nzambe. Merci à Israël Monzo na niveau caméra. Merci aussi à Madame Dako, merci à Papa Deo. Merci à Naturel Monza, merci aussi à Bande Konyonso, au Bazana Biso, na moment où je m'excuse, vous avez vraiment yakokangama autobinga voix cassée par rapport à la prière, mais Dieu a fait un goulou, voix ezongi, yango ces derniers temps batebelo amonaki ya papa Elina bien chanté et zaki contenu à voix, mais nzamba salingolu voix ezongi et Bande Konyonso balandi, il y a chaîne Bravo Jésus ainsi que émission Police des Stars, c'est grâce à Dieu pour ne pas citer toutes les émissions. Naïe ko informer biso équipe ya chez biso télévision tozana matanga otobungisaki le ya ba travailleurs na kati chez biso télévision et toza toujours wana pour na kosenga ndeko nyoso o kosunga kosala la main dans la pâte pour na kosunga ndeko na biso o abungaki na kombo ya Ben Kabina pour nous rendre des hommage naï dans des cognos à cause message aïba na ko soutenir biso et cause la vraiment une bonne idée nazanga mon côté nazana l'évangéliste Papa Lokamba. Pourquoi kaka Papa Eli ayamba Papa Lokamba? Oui, Papa Lokamba azali référence na ngamoko d'abord ngande na lingara na ko maloro la yi. Pourquoi na ko maloro la yi? Je sais ndenga vifaka asangisi nzambete il y a l'obaki ils en accord na ba prophète on a nous ba réfléchir devant balte ngape na yebike Papa Lokamba na fukameli banzambi muso sauter au servir Jésus Christ lokola ngape na za mwana oso na ye na profiter na ngulu wana yango na ndimaka ko yambaye parce que tant azo édifier yo na ndako ngape na ozala édifier pour sunga ngai pour mema ministère na ngai na niveau esengeli tokolobela témoignage ya Papa Lokamba lolenge nini nzamba yaki kozwa Papa Lokamba ko kosalela abenga ngo yemoko un quart d'une affaire songa na lobengo bete aroyebisa biso pourquoi ka témoana tokolobela pe bongo makambo tali jardin d'Eden ya parti mo na bible lobaka jardin en Eden qui veut dire jardin na kati mboka ya Eden. Pourquoi esengela kina Adana F basala mabe pour que ngana yo to mona passe l'homme de Dieu ko expliquer biso pourquoi bacheli biso pe ba barrière ato loki mais nyonso ça les osimbati lelo nzamba kosunga okosala makambo ekende liboso tokolobela pe bongo makambo tali ba prophétie na kati ya église est-ce que esengeli ba prophétiser ka pona yo okoko sambela te nzamba tali soit na vision ya ndoto mais faut ka Moussa na nzamba loba na micro tokolobela ngo bongo na évangéliste Lokamba l'homme de Dieu na sepeli ko ya mabino na ndako kitoko to bengaka
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour. Bonjour, journaliste. Bonne santé. Santé, ça bien. Morale, physique et spirituelle. Gloire à Dieu. Ngapena sepeli. Denge boyambinga lisusu na chaîne Nabiso. Chaîne mère. Chaîne mère. Je te sens que vous allez à l'aise, hein, tant que vous êtes chez Bisso Télévision. Ah oui. Moni mutu na mutu azalina isika binaka. Pe azo se sentir à l'aise. Pe sika tiaka mutu, on se sentir à l'aise. Place au tiaka mutu. Pour nos paiements, pour nos au lala, au se reposer, ceux qui est à l'aise au kima. On va le bambisi, à l'ukaka bisika mezo, izotiola. Yango. Ah voilà. Yamboto bande émission à lelo, sur votre permission, on va sur la prière d'ouverture. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Pour le vito salaba prière avant toute chose. Et en colon zambé, yango peto so sambela. Pour la mission, oh Seigneur, édifier bateau. Peut édifier nanga moko. Peut tous solution afin que tout vivre jardin d'Éden, oh prometta biso ici sur la terre. Et puis tout côté dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Ba onyos ba kolanda Seigneur, ba vivre en na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la prière kitoko. Bonne église même. Église vraiment tous en a bien à prière sikoyo. OK. Ouais. Service à prière 21 jours tolobaki tobandi. Ndenge za boye lobby dimanche tolala ki ndene église. Ti tongo itani culte matinal. Tobonde le butu après na tongo bato baye to sambeli. Nzamba talisi makambo Nzamba peut à guérir bamso sur place. OK. On a vu que ba image koya et puis voilà, on a tourné mission sur na sisiawa. Na ke place msusu après na pemi muke après na zone son église. Donc ndenge to bandi boye et ça ba moment fort. OK. Ti to ko silisa le 5 juillet, dimanche le 5 juillet. Et puis à partir le 1er juillet Aminanga auto kemba na yo. Moi ndenge na pesa ba témoignage yo. Il y a que toujours prier, ainsi de suite, et tout. Il y a Viva Yango en live. Nanga. Dès que on Timothée na Mouis, Azana Afrique du Sud, na Cape Town, qu'on a bobengé prophète bulldozer. Il y a Zoya Sikoyo, na mois de juin à fin juin, afin que le 1er juillet, le 5 juillet, il y a une montée. Kemenaye, Ezali, qui nous attire ces malheurs. Non, mais tellement banango bandakala, banaka tozana ya lingaka lisolo ya te qui nous attire ces malheurs. Mais yango na azo ya côté yango et nzamba sala katine makasi abanga pe nzambe lisusu. C'est prière bandaki depuis le dimanche. Oui, dimanche. Tozala ki église, to la lipe église, to la muki église, c'est qu'on a eu ça l'émission. C'est que nous allons toujours à rouler. Tous les jours. Na la nanda kuta. Après to sambeli na tongo na. To sambeli butu après to sambeli suna tongo. Tozana gêne to bandu fongola na pourquoi pendant la journée au comme la maille to ji to miliki 1.3 na pourquoi au fongoli au lieu 21 jours prière tozo sala thème nango ezali jardin d'Éden pour na batu ba vivre to profiter to zapemba mon programme par rapport ya bandeko bazali bana mboka libota la biso na bandeko bazotinda bandeko bisika église même swami na kapela alors vous avez un moment de consultation prophétique, tous les juste des prières, après on a montazongi. C'est quoi consultation prophétique puisque les lois déjà nasi na bandi. Quand on est dans une église, même pendant la prédication, et puis après la prédication, les gens sont venus pour consulter le Seigneur. Consultation prophétique. Boy bazolandanga, ils peuvent aussi m'appeler, même na yete, mais même de loin, et Nzambe a se manifester. Tozwami na capella numéro 16. Côté à Wenze à capella, en face na Wenze. Chambre froide de Mama Zozo. Voilà. Oui, kende sango Mama Zozo, Mama Mouté Malamu. Ndeto sawana, biso likolo na étage, Paris foot. Oba comme première bête, bangonde bazana se. Na chambre froide des anase, biso t'occupé, espace nyo sa likolo. Est-ce que ça a ma modalité pour monter à la sélectionner, à jeton, et ainsi de suite? Non, il n'y a pas de jeton, il y a des protocoles, tu donnes seulement les noms et puis c'est libre avant de collecter moto. Selon ordre d'arrivée. Selon ordre d'arrivée. Oui, il n'y a pas une fiche, il n'y a pas quoi que ce soit, on ne demande rien. Mais la Bible dit on ne peut pas venir voir l'homme de Dieu les mains vides. Tu peux venir si tu as quelque chose. Et si tu n'en as pas, on te reçoit. Nous sommes les modèles de Christ. Christ recevait tout le monde. Soko zanango te akoyambayo. Soko zanango akoyambayo.
nyonso toponi te. Voilà. Merci na bandeko so botali biso pe bozo continuer botala biso papa PC programme ainsi que pour na ba prière autobandi à 21 jours na église même. Ozana ndeko aza aona kin yom tozana Europe autour na église même na suka émission ko changer te. Ozo ba adresse complet bisika to ba chambre froide ya mama zozo o ekinda sango na capella référence o ezali wana pour na église o bakuya. Papa Lokamba. Toye lelo potolobela. Apparition il y a Josué Lokamba sur la terre. Josué Lokamba toyoka amona nzambe. Ngana yoka Moïse etikala ko mona nzambe ti. Mais Josué Lokamba mona nzambe. Nzamba mwazalaka na forme ni entre deux guillemets. Et loko ni esalaki Josué Lokamba akoma mosali na nzambe. Circonstance nini alika na ngona vie. Na mwa mukuse pour nazala bref. Et loko ni esali Lokamba akoma lelo prophète, tout évangéliste, Josué Lokamba. Merci beaucoup. C'est une belle question. Il faut tout longola mauvaise pensée ou la mauvaise connaissance des gens qui sont mal enseignés. Ce sont eux qui nous égarent. Et pas seulement, pas moi, mais qui égarent les enfants de Dieu. Pour dire que Moutakomo n'a jamais été à vivre. Oui, ça se trouve dans la Bible. Mais il y a d'autres personnes qui ont vu Dieu face à face. Ils ont mangé avec Dieu. Ok? Bah lié, bah mon Nzambe et puis Nzamba sali bango le côté. Moïse yo lobiana à mon Nzambe face à face. Bah lié, bah meli, pe asali bango le côté. Bon, parce qu'il faut naloba avec preuve à l'appui. Même si on ne peut pas lire tous les versets, mais on peut lire quand même quelques versets, même 2 ou 3, pour certifier les camboyos. Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Maméré. Hein, Oyoki? Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car, vous comprenez ce que je moi, je n'attends sur les athées, mais il y a Abraham. Il a une vision, s'il vous plaît. Abraham, il a une vision, il a une pété. Amoni 3 personnes bazoya a déterminé que amoni batomi sato ya zali na pendant la chaleur du jour, c'est-à-dire na moi. Hein? Amoni batomi sato bazoya ndé aki afukami liboso et pas bo lekate bo ya bofanda. Ba ye bafandi ba lié ba meliji mama Sarah asali crème. O to ben to pe yaou apesi nzambe na ba ange mi balé ba meli ba meli. Ba bomi nyama ba lié. Ba lambi mama Sarah lambi ba lié et sili ndé Masole banditi na nzambe nenga ke Abraham atikale. Vrai ou faux? Vrai. Abraham mona qui était? Balia qui était? Est-ce qu'Abraham a koufaki? Ok. Donc Exode. Je pense au 33 verset 20. Ndengote koloba. Exode 33 la verset 20. Oui. Je lui parle au nom de Jésus. L'Éternel dit, Nzambalobi, tu ne pourras pas voir ma face. okomoni longilangate. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, oyoki, mutakomo ni lungilangate mais à vivre. Bon, Abraham a monaki nani kasi. Pour Bible dit que Abraham a monaki nzambe face à face ba fandi ba lié ba meli ba sololi. Nzambe na ba ange mi balé. Ezaki nzambe ni na 2 anges. Autre jour na koya kotanga na ba komba ba ange wana. Gloire à Dieu. Na ibi bango. Nde akei nzamba ke Abraham atikala. Mais awa nzamba lobi bongo. Mais il fait grâce à qui il veut. Yango na lobaki ke ba écriture nde eloba. Awana Exode chapitre 24 verset 9 à 10. Gloire à Dieu. Yoka. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Vous comprenez? Moïse a ken ngomba, yé Nadab, Aaron, na Abihu, na Josué qui l'accompagne aussi, na 70 personnes anciens d'Israël. Batte belin. Yoka, ils virent Dieu d'Israël. Basani. Il vit. Ba moni Dieu d'Israël. Bandi ko détailler ce qu'on dit ensemble, ba mona qui ba constata qui sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.
il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Ils mangèrent et ils birent. Ok, bah moni nzambe. Et puis nzamba sali bango mabité. Bah détaillé, ndeng ba bandi ba monaki ba bi na makoloné ça quoi transparent lokola cristal. Et puis bah moni ba lienaye ba melinaye mais sali bango mabité. Vous comprenez ce que? Et plusieurs autres versets au bateau ba mona nzambe. David la vie et plusieurs autres personnes aussi. Et revenons aussi dans le Nouveau Testament, la même chose aussi. Jésus étant que Dieu, il s'est fait chair. Mais, Pierre, Jean, consort. Comme preuve, dans Jean chapitre 8, montre-nous les pères et cela nous suffit. Yesu ayanolinin. Ah bien, Philippe, ça fait longtemps que je savais que vous, mais tu ne m'as jamais connu, Philippe. Ah bien, c'est lui qui m'a vu. A vu qui? A vu les pères. Oui, mais que les pères est au moi et moi je suis dans les pères. Et vous me demandez encore, montre-nous les pères. Donc, allons bien clairement. Et va comprendre que oui, c'est ça. Voilà, pour dire que moi, j'ai vu Jésus face à face. Et ce n'est pas un péché. Il m'est apparu, et pas une fois, plusieurs fois. Alors, je reviens encore pour dire quoi? Parce que au Tuninga Mutuna, mais Mutuna ngo, et c'est là qu'il y a sous Mituna. Hein? Des balbas sous thème et consort. Awa tozomo na Matthieu chapitre 1er, na verset 1er, et l'obénin. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra au monde de ses frères, tout. C'est que la généalogie. Tu es bien, ndengeni que Yesu abotamaki na Bethléem, papa na ezalaki boye, maman na ezalaki Marie, parce qu'on a raconté son histoire. Voilà. Et ndenga ngonde ngai nazali te moto nakita na lola pu nakiti mbala moko te. Nazali extra mutute oyo ba frère mususu yaka ukosa na église ke ya botami na mbongo na loboko tango bobotisa ya abimi na mbongo na maboko. Na kasi lokutati kapona ba mona extra en tout cas prophète ya botama na mbongo na maboko et consort. Mais après prière auzanga transport pona zonge pa naye. Asenga ngatra mais yo botama na mbongo lobiki ozanga ka mbongo te même te kolanda makambo na te musako ngabite eza lokuta. Toyoka ni susu na yo te sil relation coupée. Voilà. Pour la kolobake, il faut dire la vérité. Yo soy batunyo ozamona nani. Kolobateke nazali mona Yesu Kristo te. Mo Yesu Kristo mutabota uti. Botama ozana papa na mama. Ceux qui bakufa. Ceux bazali pauvre bazaba pauvre. Ceux bazali riche, dis la vérité. Vous comprenez ce que ngai kombo na ngai zali Josué Lokamba Kunz. Mais na botama na kombo ya nite kombo ya Lokamba ezali nde ya papa na ngai. Kombo ya Josué na botama pe na yango te. Vous comprenez? Ba pesa ngai yango ko pesa. Le premier jour on a tiaki le makolo na église de réveil, de jour ba pesa ngai kombo na bateme te na kombo. Kombo na ngai ezali Frédéric. OK. Frédéric Ntolo Lokamba Kunz. Oyoki? Papa na ngai Pierre Lokamba. Nde sikoyo wana papa mama Madeleine Lisenga. Vous comprenez? Nde siko papa bon atangi famille na bango te parce que baza famille nombreuse, famille ba chef de groupement, ba côté famille papa aza bandeko ebele o babotama na bango. Vous comprenez? Donc ba papa Bonzeka, ba papa Makako, oli filo mboto, ba ni tout ainsi. Donc ba botama de belé. Sikoyo mama pe aza pe na bandeko ba botama. Moi n'attends à mingi ça te, mais famille à papa, ils ont famille à chef de groupement, la chefferie. Alors, automatiquement, papa paie Azali, bon, chef de groupement. Maman, moi na ya chef coutumier. Maman est botinga. Papa na yende chef coutumier. Kombo na yantolo. Alors, ba aventure ya kusakana te na famille. Ngana botami na famille nombreuse. Mais une chose na iba ki pété ba senga kate na botama na famille boye to na senga na botama famille boye mais nga se retrouver na botami mais na naissance na nga il s'est fait quelque chose na botama le 2 juillet un certain dimanche
curieusement maman ndenga racontanga abi naza mwana moko a comprendre te façon nga na botama na bombi makambo mosusu mais na avancé tant na botami nde ba pesinga kombo wana kombo ya papa ya mama vous comprenez papa o ya boti mama nde Ntolo ba pesi kombo wana Frédéric Ntolo Lokamba Kunzu na koloba pe na koma na place pourquoi na ki ko changer kombo ya Ntolo sur ordre ya Nzambe pona tikalaka na kombo ya papa Lokamba Kunzu. Kunzu eza kombo ya papa te. Kunzu ezali kombo ya camarade ya papa, c'était un allemand. OK. Nde ba pesenga kombo wana. Oyoki sikoyo na Ndoi Ndoi ya camarade ya papa. Voilà. Alors tant on a botami na kuti papa nde asalaka. Mais ki chefferie atikaki ki makamba ki chefferie. Ake ko sala busala na société Siforzal. O le bengami lelo Siforco. Ezali à monsieur Karl Danzer, un allemand. Voilà. Ba papa bazali ba pionnier ya société na ba fongola ki liboso. Tango ba engagé bango, papa lokola tanga kinde mécanique na ki chauffeur nde atiki makambo mususu pona bandeko na ye ba continuer na ki chefferie ya mi pesine na makambo ya chauffeur. Ti nde ye mutu ba chauffeur poids lourd ya ba remorque. Ngapi na botami na kuti ba grand frère ba memaka ba remorque ainsi de suite. Voilà. Mais tant on a na botami na bo mwana na bo bébé. Papa na maman balobi te mwana na biso il faut comme ça mobali. Olandi? Na pesa témoignage na nga puisque na loba ino bana na 0 ti na kineti na Z même makamusu na loba te na koloba. Gloire à Dieu. Ah voilà. Alors ne soyez pas pressés. Donc place Tosuka Tosuki bino bokangi place Tosuki place boy. On va continuer jusqu'à la fin. Alors, babito comme c'est mobali. Ba ça la cérémonie na et pas na ba grand frère et pas na minité, mais ba yo ça la cérémonie na et pas nanga. Parce que papa parmi bana nyonso ngande moto alingaki mingi et moi j'étais comme son héritier. Maman pe parmi bana nyonso aboti parce que na libumu ya mama to botami 8. Papa pe azalaki pe na bana mususu. Voilà. Donc ya omi na lobi makamususu. Et ça, bah, secret à famille, je garde mes du moins, ma sur koloba. Alors, il s'est fait que, bazu moku ya gorille. Voilà, na évité, ngana bébé. Bazu moku ya gorille, na kasa moko boya, na zamba. Bon, maman tangilanga kombo, mais na bossana, puisque ça fait longtemps. Alors, mutumsu soko sukolangate. Pe mutumsu ti na âge à 2 ans, mutumsu sukolangate. Kaka maman yé moko. Ata maman déplacé. Na bakozelati maman ko ya poa sukolanga. Ce qu'on faisait comment? Na bassin. Il y a bébé ou basukolaka bébé. Bazui kasa wana batien. Bazui mayo basukola badindis. Ba vandisinga na kasa wana. Nikola kasa ba vandisinga. Maman asuka sukolanga. Après aozwa muku wa mukomboso azonika ngai na nzoto. Azo déclarer que mwana nanga oyo mutu nyonso abotama na mwasi akobetete. Ye musani fa beta ata oza ngambe ata oza nani akobeta. Aonika nga mukua na mutu partout ti soki asisi azwi mukua akebomba. Alongolinga na maya isuyenga na kasa wana pe akebomba. Maya wana pe asukolinga mutu musupe akobwaka yango te. Kaka ye moko abwaka pe na lupangu te ifa bimati na balabala. Pe boete ifa sopango malembe esili. Soka usukonga na moi kaka ye moko osala même cérémonie tous les jours pendant 2 ans. Et tant que 2 ans ekoki nde ba kati cérémonie. Nga na ebité. Mais na yo kota maternelle parce que na tanga maternelle. Na koti na maternelle. Donc déjà avant na kota maternelle, musala ngaka kobunda mikolonios. Donc c'est-à-dire ata maman meminga pa na tante, topé pa na batutoni ndeba ndenga okitsanga. Nazo ya mbala moko kaka et pa na bano no kutana bagarre. Donc c'est-à-dire ki bagarrer nanga lelo ezali susute mais ki bagarrer nanga na époque ezalaka dia cérémonie wana nga bitumba chaque jour na maternelle ba rapport et il y a plusieurs fois moi no yo to pekise bitumba yo kaka te papa donc ce beau pekise na tiki on ka ndena tiki na vandi bino mwandi oka bon na buki mona bato et nazo kisi mona bato kaka bongo bon voilà et puis na première primaire
na passé pe musala kaka kobunda mikolo nyonso yango na lingi na benda matoi ya ba mama na ba papa et surtout ya bangala bazana ba mentalité wana et puis peut-être ba nini ba tribu mususu pe basala ka pe ba cérémonie wana eza bien te bozo lié mwana na esprit moko oyo bokoya ko regretter plus tard pe ba esprit wana ezalaka bien te alors yango na sengi soki pozola na ngai basalaka yo ba cérémonie na bomwana dope bakata ko banzoloko peut-être même cérémonie na ngate mais basalaka bana po bato mususu baza bana mai na bana mai boboti mwana bébé boye bobwaka na ibale bosalisa ba cérémonie bokoti na sa boîte abimi kuna bobwaki ya nini tout ainsi de suite bosala ba cérémonie wana ba cérémonie ancestrale ezalaka bien te ezala ba conséquences néfastes oyo kolanda mwana wana pena progéniture na ye OK basala ba cérémonie tamsu bana basi su botan bezana ba cérémonie musu basala kaka na ba tribu mususu bakene basala ba cérémonie ba nini tutu balatse singana mketo bakanyi mo akisi bani biloko wana ezalaka bien te okola sa mayaka normal et là ça va même eza mayaka mususu eza nde makambo na kati alors biloko wana il faut au passer na délivrance pour na ozwa kimia ce qui n'a jamais insisté naibi pourquoi parce que je suis un homme spirituel oyo na mona na viva et puis eyaki ko bloquer nga plus tard eyaki ko rattraper ngai mais le long nzamba kangola ngai akope ko kangola yo papa OK na bane pa na nganga po bakanga bango banzoto tutu et ba cérémonie ezalaka bien te ezala ba conséquences plus tard so ye ligordo lelo makonze même jour te soko loni lisangu tonguba lelo buka même jour te donc ça viendra plus tard ba conséquences ekoya olingo lingate. Est-ce que je peux continuer? Oui. Ou natika anakata na ba tosi sa mo mukie tango bige na kei ba sokolo na mukombusu voilà muta sokola que zaki mama mais muta so ki idée que faut comme ça mo na biso mobali papa na mama bango so mbali ezaki idée papa na mama ah ouais de bakendaki alors ba inscription wana muta pesa ozaki nga oya ko sokolo na mukombusu ezalaki na pesa ki mo ba instruction ba sokolo na mukombusu na éviter bango nde bato ba éviter parce que na ko biloko wana na éviter parce que na Équateur il y a plusieurs animaux hein. Papa azalaki na arme parce que papa botinga na à l'époque tanga azalaki jeune azalaki pe chauffeur ya papa Kizenga o ya palu paix à son âme et ça la papa papa Kizenga na époque ya mulele tant ba provoquer rébellion côté à Kisangani mon père était militaire azalaki pe chauffeur a même Kizenga na époque wana siko na est kuna a même Kizenga ba bunda guerre et tout tant nde e yindeli bango papa Kizenga ake na ye Moscou bato pe bapanzani papa pe azongi na ye nde azongeli musala na ye ya chauffeur ya ba poids lourd OK ouais atiki pe musala ya soda vous comprenez ce que parce que wana abotami libanda ville Kinshasa ouais oui nga na botama na Basankusu OK voilà na botami na Kinshasa te OK voilà nga na zate po na kosa na botami de na Basankusu OK après ba yenga na nga awa après batini sou papa na nini Équateur côté ya Bangombe donc na kokoma la place wana tant ba ke fungola ba société ngala kuti papa déjà ba fungola société ba sala ka déjà donc voilà asala déjà kuna va ndenga na yo mère linga botanga ndi abotinga na ville Basankusu l'hôpital général ya Basankusu pour que tu retenu mon muke tu retenu na partie wana mukwa mukomboso et si kena likasa ba pesa ki mama bane ko chana mai da bane ko sokola yo na nengi oya kokoma soki ka okende bitumba omeka pe ko nimbola biso parce que ça pe na bato misusu o baboti bana mais docteur recommandé bango bozo ramono bosala yelo hotel parazo sala ngo sous ordre ya docteur parce que yem muta botisi mama mwana a pc restriction mais tu éviter docteur zaki na idée ni yo sikoyo o nimbola biso pour que to ya kozonga mo muke na témoignage mais o nimbola biso parti wana pour que to kende na jardin d'Éden médecin exemple un médecin occultiste bazali exemple un médecin ou bazana un occultisme et bazali ça dépend na condition pardon ça dépend na condition mon abotami mon musa botami amelaki mai to pe abotami na défaut to na maladie médecin ako prescrire ordonnance et puis après sabino mibeko esengi bosala pona mwana pona bolamu ya mwana là on ne refuse pas vous comprenez to pa mela bakisi boye asala boye to pe bosalisa ke ba nini ba exercice pona to pe abotama ki mo défaut pona esi là ainsi le babilo ka bongo là on peut accepter mais
Ce qui est comme une instruction moko ezali spirituelle, mais d'une façon mauvaise, là on peut refuser. On peut refuser totalement parce que, par conséquence, il y a ma bé et koya. Oyo ngai pe na viva yango na vie. Alors, tant que sikoyo, et comme il y a bagarre, tous les l'ambition, na ko bunda, soit na bundi mouké par jour, ezali 3 fois. Donc, ce qui était, moi, ezate. Ti na vacances. Donc, il y a 2e primaire. On a passé 3e. Na vacances, ndé ba yo ko zwa décision, ba yo ba ko sala ko tsanga na club ya karaté. Wana grand frère. Ba soina mama, ba wite ko bundeleki, to monte to sala ndenge ni. Mais parce que grand frère ba no sala karaté. Et pas maître Erol, na maître Mogodi. On a salué ceux qui peuvent balandanga bisika bazali. Voilà, ndeba meminga na club ya karaté pour na kesala karaté pour na ba discipline nga natika kubundaka pamba. Voilà. Nde na kekuna bien que tout ça qui discipline na bandi pendant na 0 papa ceinture blanche banini ainsi de suite tout kandingi bato bana nyoso bandaka. Mais yanga e dimina ke kutute. E yende. Ya ndenge moka kusakana te. Donc, soki kaka to sakana na bana. Ba maman lo ete bo sakana na ete ye abeta kabana. Ete ba opekisa po ba biki ndenge to bandi boye. Suka nango na obeta mwana bato. Suka nango na buki. Suka nango na panzi. Ainsi de suite. Ata likambo eza yanga te. Bana mibale bazo bunda nga na ye. So na moni oyo azana force koleka oyo nga na kotolo ya faible. Et na beti wana oyo azana force. Et voilà, c'est comme ça que je suis grandi. Alors, avant la côte, on a 2e étape. Nasilisa makambo ya coutume. D'accord. J'ai trouvé quelque chose d'absurde dans notre famille. Bien que j'étais enfant, mais j'ai remarqué des cérémonies. La première primaire, namoni tolamukaki natongo maman bisibi to sakani et tout comme après-midi maman bengibiso surtout à sokoli biso et puis boya mikolo ba sokoli bango moko biso bana miki sokoli biso après abi mutu azoya pona bakanga bino banzoto parce que camarade nanga comme petit peu eyenga ngabotama dimanche babono benga pe eyenga babono benga général babono benga ngai nini ya motos babono benga ngai jiken babono benga ngai Jeff les parisiens voilà kasi na bakomba benga po na bono linga salité dans la fier propre na linga salité de paix kolata en tout cas eza ya makila po papa nanga banolata bien ba papa na oya biso ba famille papa et puis no somelanga bilamba moko ya cher bala tsanga bien au mona ke noke classe bo uniforme bani tout faut tsanga parfum tout oya bo baninga boya bon excusez hein à l'époque quoi au mona ke bana musuba complexé yo ndengo lati oyebo au mona ve ba ki sur la parfum ba asana sur la mindele asana sur la mindele ba voilà pour voiture et tikibiso et qui suite au bimi et yo biso tozongi kabongo. Voilà, c'est comme ça qu'on a grandi. Na to koli na vie a pas cité. Pour to kutaki dans na loba qui bien que famille à papa, bah famille en bon. Hein, par rapport à la famille à maman. Voilà. Alors, na remarqué loko moko ya bien té, mais pour na une époque, tout le monde que ça bien. Nganga yepe nzoka mutanga zali nganga. Aye, mama sangisi biso. Voilà, nganga sali ba incantation na ye tout esili. Azui na saki na ya fungoli abimisi mo ba pochette moka mike ezana singa pochette zoka jibesière na mo ba singa nde abani na mona liboso alatisi yami ba lepon à l'époque moi épidémie moko yaki bana bazokufa mon ami à l'époque o eyenga to botam pe âge moko même jour to bana sakana na mingi yepe épidémie zoki akufi OK. Mais nga épidémie et zoki nga te bien que zoki pe bandi konanga musute mais du moins mama na papa ba sololi nde ba bengi nganga ayo kanga biso nzoto pona tokufa te épidémie zo biso te asali batu nyonso tu asali pe na ngai ti esili ay bon ça va ba pese mbongo na akei to sakani susute puisque zoki étant ayaki ba apprendre ba 16h 17h tanga sisi et puis to lié esili to lali na biso voilà mais curieusement to banola ngana grand frère to lamuki batu nyonso bazana singa na bango wana na ba jibesier nga ezate oh
Siko baluki peut-être katani to luka na mbeto ndenga la baluki na mbeto rien ba panzi ba dra rien ba tomboli mousse rien ba tali na sambeto et l'autre côté baluki chambre ba côté na chambre ba ya bana basi na chambre ba paya bon ba keti pa na bana misala bazala côté ya cuisine dépôt na nini bana misala bazali 4 etika lo mona vieux mobeti vieux bonga vieux gari vieux fuziyama voilà bana misala quoi ba tali mais comment kuna ndengeni pa mama et combien hôtel ti oh yoka grand frère au moni yo kufa tango na yoki bongale na bandolela ti bon journal ko peleki mama bengi sunganga oh non yaka mona nanga moko eloko ne ebungi yaka ayeli susu deuxième fois asali pona nga moko ti alati singa kana soir esili nga bien nga pena zui voilà tola tolie esili tolali tola muka esate baluki lisusu titi kakanga pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, Titi et mon pété. Oh, donc bah comment c'est quand si on a comme banga que essaie épidémie zo pour camarade nanga moko akufi nango épidémie. Mais si quoi ne comme ça la ngane tu ngambien maman ni tu aller ba bengi susu nganga aye pour la troisième fois. Atalinga abi maman mono yaza milimu eza na esprit mususu. Donc yati kala bongo. Donc moi ka phrase wana tango mono yaza na esprit mususu ati kala bongo. Nganga esili ake nga siko tango nga na za esprit nga na za esprit nga ba kokanga te nga elekeli bango siko ake ezobunga ndenge te nganga talinga bite bona za na esprit mususu atika la bongo c'est comme ça nga siko no bien nga na lekeli bino esprit nga na za esprit c'est comment siko alors biloko wana peut-être balatso singa na luketo peut-être okata banzoloko koluka kisi ya basi to ya bitumba. Peut-être aussi ma pékisi, peut-être ma melissa comme melissa. Toba tongola ko tongola. Voici le temps favorable. Na ma bonne de tous anango au passer la délivrance. Tam soupe ba laissa mobali no zakala yanga linga côté. Ba kisi ezali sorte belé. Mais Dieu m'a donné les dons de délivrer les gens. Et on va les faire. Tam sou moi c'est da lesso farata. Allez soko. Na kuta na famille mususu. Mobalo salabo. Moi si mon boule me bala lo côté. Moi ça laisser alessa ba règle na ye nganga tine pena zui yango alambi biloko tu atien na règle ici a domina mobali azo ba iloko te ata bimina ki asali 2 jours aye mobali elune meme au moins siko ngai nde moto yo ke tango to kutani na bi makambo e baby to yo ko bondela nde mobali esprit longo ta moi so lamba fufu siko e sili atine kene na ko esala noki somba nini fufu yaka no po fufu elingete ba mobali pe azui ake asombi aye nango ache molimo domination na kati a dominer en tout et pour tout même na ko beta bambata me ko finga ye na retard na biboye ko finga ye même moi na tanga kombeza te parce que mbokili bazolanda abi zoba aliéné mental yo ko sa kizeng tel miso abi na salini kama mnoko na miso abana omoni ce qui peut azumbongo nyonso yende mutajiraka. Donc, à comme c'est maintenant qui zinc. Non. Même jour où a qui délivrance, on a yebaki, nabi lelo makambe kufi. Qui c'est kufi? Yaka. To là l'église et s'il allait et se prenne que mobile azumi normal. Kaka yemoko. Excuse-moi, yemoko moi si akangi biloko na yobi et pasteur na bina panzi libala na ngai na kei. Abi oh. Est-ce qu'il y a bisinga na boya yo? Pas question ti akenda zonga. Akepe na mwana parce que ba bote mwana moko. Ake sili. Sec. Moi muketo kangi ba attaque wana ça veut dire que utara na nzela ya famille. Ouais. Siko soyi mutata na ba attaque wana. C'est que mutako vivre bolamu ya jardin de Dédé. Ah vivre bolamu ya jardin de Dédé. Na kati ya vina. Ya unzamba pisi so thème principal tozote ya sikoyo pendant 21 jours jardin de Dédé. Qui veut dire jardin au jeu bah déjà ezali propriété privée. OK. Ya mutu. Sikoyo na idéologie ya Nzambe. Et ça là qui m'a vivre jardin de à vivre 5 Genèse chapitre 1er okokuta ndenge za masala ke siko soto yena chapitre 2 la création de l'homme avant nzamba sala mutu asali biloko nyonso asali likolo asali se amoni la terre était informe et vide abongisi tout esili habiter il faut na sala mutu mais mutu pona sala ye pour vivre bien ndenge nzamba eko sala jardin d'Éden et na kati na jardin parce que le temps peut-être est poussani donc totanga na Genèse chapitre 2 bomona nzamba tie 4 rivières fleuves 4
na kati ya jardin d'Éden. Ok. Vous comprenez? Qui veut dire les salis. Parce que tous les lobiko na 4 évangiles à Christ. Bon, na zongi, pe na kati na jardin d'Éden na kati na ba fleuve na, ils ont ba richesse, ba or, ba diamant, donc tout pour que motaz ala bien. Vous comprenez? Et puis na kati na jardin d'Éden, atie même les arbres fruitiers ba fruits nyonso. Pour na muto alia azala bien. Atie ba mbisi, atie ba nyama. Pe avoli nyama. Aujourd'hui, au kati kingo sopi makila po olia nyama itufete. Nzamba lingite mutali ya makila. L'Ancien comme Nouveau Testament ndenge na zabo. Peut-être batumso balia kango ba le côté. Même boudia makila nzamba lingite kolia ngote. Voilà. Donc pour la mutaza ngelo côté à vivre erré. C'est ça l'idéal de Dieu, l'idéologie ensemble des de bongo. Mais l'homme a perdu ça à cause du péché. Parce que dans le jardin, il y a toujours des instructions. Nous n'avons pas passé instructions. Voilà, au colia biloko tout, où ils ont un jardin, mais oyo koliate, oyo koliate. Jour au colia, oyo, au kufa. Oyo sokolé, oyo, au vivre éternellement. Voilà, c'est tout. Mais, diable est pas riche, nde aye kopengu sa moto pona, moto aboya, koto sawe ya nzambe. Et tant moto a tosité, a lié, nzambe d'office a bingane na jardin. Okay. C'est alors que l'homme a commencé à souffrir. C'est alors que l'homme a commencé à peiner et la mort est venue et plusieurs autres choses. Mais ces derniers temps, Jésus est venu pour nous ramener dans le droit chemin, pour vivre les jardins d'Éden avant d'aller dans le ciel. Okay. Il y a un Mukanda, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Il faut toujours prier avant toute chose, ainsi de suite. Amen. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous puissions mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre et que nous soyons sauvés. Voilà la volonté du Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Mais le diable encore, aïe l'issous, car pour na zong sabato, na souffrance. Mais Nzambi aïe pour na condamner. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais je suis venu pour te ramener dans le droit chemin. Amen. Répondez-vous sincèrement, croyez à mes paroles, à ce que je vous dis, car mes paroles ne viennent pas de moi, ça vient de Jésus. Je suis très sincère et très clair. Je ne suis pas venu pour compliquer la parole ni l'évangile. Nate ya eschatologie, nate ya nini, na kota mozindo pour na bosepela. Te, ngana ye na évangile simple, répondez-vous. Oyoki? C'est la première prédication de Jésus, c'était la repentance. Les apôtres, ils venaient, ils prêchaient la repentance. Mais awa et comme kabato, bateya ngubu, ateya nini, et ça m'a bêté. Tokote ya yango. Repentance. Bato baika évangile, mbongo, prophétie mbongo. La prophétie est aussi là. Parce que la Bible dit les prophéties, les miracles cesseront. Et tout ça cesseront. Mais c'est l'amour qui va rester éternellement. Et il faut toujours, comme Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33, que cherchons premièrement le royaume du Seigneur et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais les gens ont fait le contraire. Regardez bien les prophètes qui prophétisent, qui aiment la prophétie. Regardez même les gens qui aiment la prophétie et qui aiment aussi le bien de ce monde, l'argent et consort. Ils finissent toujours à tordre les sens. Quand on dit la prophétie, il y a une vidéo sur le toit où on éclaircit le peuple de Dieu. Parce que vous avez il y a un serviteur où il n'y a pas prophétisé pour la bateau. Est-ce que et c'est la prophétie pour la vie à Moutou échanger d'abord aux années de Bosso, Mouta Bengié, Azoebisa, Yoso Bengana, Komundengini. Ah, na moni longue. Moïse ya camarade na yo bien ndengeni. Ozata na respecté, ezanani. Dorcas. Bon. So maman Dorcas, comment yo benga na live Moïse neti soki ndengeni? Tu dois quand même avoir du respect. Non. Je ne suis pas, moi je suis pas ton ami. D'après toi. Service et sympathie. Et l'eau comme mon côté, tandis que mon envoyé mon argent, le coup est sympathie. Ok. Mais tout ce que vous avez
Ok. Pour ton Ouais. Mutabengi, accélérer le service. Mais service, mais ma prophétie qui pour la mutu. Avant Mutabenga, il y a prophétisé pour la mutu. Mutabengi na téléphone. Les prophètes a prophétisé. Est-ce que ils ont insidieux l'Éternel, tous les esprits à Python. Ou est bané pe goloba. Tant que boza baruba. Bon, na linga ko critiquer basala nzamete. Parce que Yesu a bendanga mato ya lobi, un véritable commando ne peut pas tourner les canaux vers son frère. Nous avons un seul but, dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Mais il y a des dérapages, il y a des infiltrés au bas côté de l'évangile, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes au bas côté de l'évangile. Mais Yesu libokoye babango na misala na bango. Premier signe de la base à l'okosambongo. Deuxième signe de la base à la orgueil. Troisième signe, il faut vivre. Au monde Azandumba, Azalukuta, Azabwe, et tout manquioniste, voilà. Alors, je ne sais pas sa vie parce que je ne le connais pas. Une fois, je le vis, dans la émission, na Brad, na Nouvelle Tendance. Ok. Et na Kutaki, voilà, c'est ça, to Pesanimbote, voilà, et c'est tout. Bandana, na ça numéro nete, na ebi vinaite, ndengazomene, voilà. Mais du moins, ce que je peux dire est que le respect est à la réciproque. Ndenga nazoko se respecter. Naloba mingi appelé moi frère Josué. Gloire à Dieu. Voilà. Ndenge ozali boye, ozali qui epananga. Amen. Mais okobenga ngana kombote quand même Josué, donc je ne suis pas ton ami. Oui. Ça c'est un. Ngaipe nako bengo Elias parce que oza leki na ngai. Vous comprenez? Mais il faut na respecter yo. Yo poko respecter nga. Parce que ceux qui na escroqué yo déjà. Parce que selon ni ezokola a lembongo ya sero wana Dorcas, mais amoni et l'autre côté. Il y a un moment qui a bien manquement. Or, il y a des prophètes qui ont la maîtrise. Parce que lié l'eau comme tout, mais il y a un manquement, il faut le banding pour respecter ce puisqu'il y a déjà mbeba. Alors, voilà des choses comme ça, ils ont dilué bonzambe. Donc, surtout quand même chose que tous a faux. Or, il y a des vrais, il y a des faux. Bon, les lois, la maturité et la formation. Parce que Paul Azolbake, les chrétiens mal formés, les serviteurs mal affermis, ils sont très nombreux. Au hasard formé, hasard mal affermi. Ça a dérapage et belé, ça a dégâts et belé. Après, ceux qui asimba qui ça osimba, ceux qui ça la miracle prophétie a monté, a ça ceux qui n'y voilà c'est ça. Bon, je ne dis pas pour lui, mais je dis pour tout le monde, ceux qui font du mal aux gens, ceux qui cautionnent les gens. Pour profiter, il faut payer ça bon. Pour bon de la il faut payer ça bon. So péciter prière exate. So pour payer amelio. Au benga bo ozo lisute. OK? Mais nga d'abord na welaka na za médecin de Dieu, un vrai médecin azala moto soigner kana mutu. Mbo a sauver mutu mbongo na sima. OK? Voilà. Nga na za te pour na mbongo mais na za pour l'évangile. Mutu so amoni loboko na nzama opesa facilement. OK? Voilà, pour na kolobake naloba benga frère Josué. Au mona penga mingi na benga ka bato na kombote o na yebite na benge sœur. Soka za maman no tia maman. Pour na respecter quand même. Ba musu o mona boya abani ko toné ngana kitse kitana no muke kitana. Problème ni. O papa ba benga ka yo yamba ka te oza bino bozala ka bongo ba benga be ozo yamba te ni tutu ngabite mama. Na tiki alobiti après maman limbisa. Soki o mona na yamba kite na banosa émission. To na za ina prière. Bon, naloba mingi tika message mais utika message te. Mais lokola bengi bona yambio limbisa to solola. Pourquoi na sengi limbisa? Pour mona ke naza vrai serviteur na mikitisi. Super mutabenga na kombo, nayoka oyo aza mukolo. Po ba benga ko pe na kombo Josué ndenge nini? Papa, na benga pona bobo tout na ba ça va. Na ekosala ngai lokote. Pona ko ya benga za mama. Akobota ngai. Siko pourquoi na tourner likolo na ye. Na lingala beta ndeko moko awa za pasteur awa ke une maman oyo azana bana koleka ye abenge na kombo atomboki ola kisama na misapi we ngana zalaki na dona tomboki mbala moko na bi o mona aja mamoyo donc etika mu question apekisa ngate na ngana beta pona nini aza mosakoli mais azo respecter maman te po abenge na kombo payer mona muke. Voilà des choses comme ça. Il faut batoba za la enseigner. Respect à la réciproque, ce que Tosimutu,
On me met un respect, mon temps pas respecter. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tu as mis la émission et vous prophétisez pour la Oui. C'est vrai. Oui. D'accord, prophétiser notamment le beau Nzambe. Ouf. Ba benga ba biso. D'accord, bah comme biso dans commentaire. Oui. Ba comme dans commentaire. Le lot ça lundi. Ah. Jour après jour tu okende. Pour na bino na caractéristique prophétique. Caméra za libo na sima na ngai. Ils vers bino. Bomoni ni pour na match à léopard. Bomoni ni pour na léopard parce que aux médecins ou au traiteur. Mboka RDC ils ont mutu. Bo traité est-ce que c'est vrai? Koloba moni ni pour na léopard ils ont vague. Il faut préciser. Match wapi? Coupe du monde. Que léopard bazwa. Coupe du monde ba yango. So indengini. Il y a des questions. OK, merci beaucoup. Nalinga ko c'est nzambe makambote. OK? Soki na moni logo te na na moni logo te. Nzamba lobilinga e loko moko te pour na match ya léopard pour na makamba coupe du monde. Mais na opesa nde oyo ngai na zomona selonga moko. OK? Il faut mettre les points sur les i. Nga moko selonga na étudier na moni équipe na biso ba ya na coupe te. Bako beta, bako pola, bako zonga. Mais coupe et ça les bizarre ba payer mususu. Ba oza coupe te. Gloire à Dieu. Message numéro ici l'église. Nabi selonga ils ont zambete. Ngape na bi mabete. Ah voilà. Tu as un message au l'homme de dialogue. Ah voilà. Mot de la fin avant toi il y a la prière. Mot de la fin Zali ne désespérez pas dans la vie aussi longtemps que tu es vivant. Et ce que tu as bato mabe mais kana no sur songai. Tamsuna mabete. Ce qui peut na bondela qui pona moni lobo kan zambete mais kalisus. Pour Yesu yo moka bondela pona aveugle. Mais à monité abiyaka lisusu atuni omona na omona nde lokola banzete abiyaka lisusu second touché seconde de prière seconde de chance pas nde ayo komona mais maintenant je vois clair voilà naluba il faut toujours persévérer c'est pour benga kingo zwa kinga te benga lisusu tika message s'il vous plaît et phase to koti ezali phase ya jardin d'Éden zwa décision au vivre jardin d'Éden. Pour l'anda ma communication en détail, l'anda biso na José Lokamba TV au Kolanda. Et je reviendrai pour donner, continuer mon témoignage. Il y a des choses où on a koloba et qu'on touche bino. Peut-être qu'on se retrouve dans le thème qu'on se retrouve dans Izolanda. Et bon financer. Oui, bandana ko senga mbongo. Que ba pesa ta yombongo ba futa be mission. Une personne a pesa $50. OK. Na tourna pe déjà. Na remercier akaye. Ici. Et puis, il a personne qui communique avec nous que nous avons besoin de lobby nanga que ba pesa ba kombo ou ba koza ba partenaire pour le ministère na yo ba soutenir na montagne sur chaque mois batinda kayango. Il y a 2 personnes ou ba pesa kombo et s'il vous comprenez ce que alors au moins, mais vous aviez soutenu des matchs, vous avez soutenu des joueurs, des artistes comédiens, et puis même les faux prophètes, vous les aviez soutenus, mais qu'est-ce que vous allez récolter? Boloni na mabele ya ukauka. Na mabanga, bandeke baye, balie ici, vous n'aurez pas la récompense. Mais voici la vraie semence, la vraie terre qu'il faut s'aimer. Vous comprenez? Okay. Que papa, non répétez, pesa sous combo. Ce qui peut-être n'a pas enregistré comme on a eu. Parce que je vais prier pour tout le monde qui va soutenir mon ministère. Parce que Dieu me l'a dit. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Zambazo Lokumu, Yamboto Zonga la prière, Yasuka, tu besoin la témoignage de Papa Lokamba. Tosuki na parti Oyo, Tango, Mamayi, Azumukoa, Yamuko Bosso, ainsi que Nalikasa. Ou abando sokola mwana place mwana bani mobulu peut-être yo ezalaka mayaka ezalaka singa bazuki tenda liputa bakati o singa pe kata mwana loketo ndi mwana botama mais obosani ke bazora liputa ngo pa nani c'est le moment bazuki si moko boye batie mwana na mutu pona ba chance tout azal ba chance c'est le moment au benga l'homme de Dieu pour que soit éclaircissement pour la vie na yo Nzamba zana biso longo soko bengi romona loboko nzambe parce que nzambe a se manifestera na biso l'homme de Dieu numéro ainsi que prière et clôture pour que tout ça émission le lot en beauté avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Numéro nanga téléphone ezali plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 055. Yami Balé Zali, plus 243 9
98 17 18 54. Les deux numéros, Moutoumsa Yambakate ou Kozanga Moko. Ce que je le quoi, Mabondeli, je serai un peu engagé dans la prière, méditation et tout et tout. Tikelanga message. So benga na yambite tikelanga message et tant on a aussi ça na répondre yo. Et puis to solo là, Nzambe akozong son jardin d'Éden. Au vivre yango, c'est ça. La sollicité, Bolanda José le Kamba TV pour la détail. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la prière. Merci. Na lingina bondela. Soko zana mai na yo simbi mai ya komela. Soki pe ozana wi d'olive simbi yango. Si pe ozana ngote c'est pas aussi grave. Sala neto simba maboko na ngai. Nkolo yesu yo zali nzambe pe ozali papa. Nkolo yesu yo zali mokonzi. Olingi biso mingi. Yango otikaki trône na yo. Tu as effectué un long voyage, Seigneur, rien que pour nous sauver. Et après, tu es rentré. Quel amour! Des riches que toi tu étais, tu t'es appauvri, en fait que nous sommes des riches. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi pour prouver aux gens que tu es vivant et que tu m'as envoyé. Au nom de Jésus-Christ, miracle est s'opérer. Na maïpe ma foutawana. On tue la tiango. Bon, mais la beau pas la beau vivre miracle. Au nom de Jésus, miracle est s'opérer. Dengue bo simba bo konangai. Solution besoin. Pour vivre jardin d'Éden. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nabandegona sobandaki biso soki Jésus-Christ de Nazareth azongité to kotana na le meilleur de chaîne Oueza, je suis sur télévision, la chaîne qui vous ressemble.